Là, ça faut sa fondation. Đây là buổi tiệc. Đó, cho tôi vậy. À, nó cũng sơ. Đây là buổi tiệc. Maman, todos se lo vamos. ¿Ah? Todos se lo vamos. Donc maman vous colle à les livres, mais avant pas de l'IWA est facilité. Mais ça n'a pas l'OMA yabo. Motomoko a toko la l'IWA, a bamba l'IWA, motomoko a bénissambuya l'IWA. Comme on a yesu ma asia. Ce qui n'a pas d'autre libéri, à quatre coups, mais vous les amis, vous savez quoi? Peut-être que vous voyez le logo là, vous savez là. Vous êtes allé pour préparer le musique. Na koya kamata bino. Na Jean 14 verset ya liboso alobi mikema na bino ezala na kimia. Bomito emito mamate. Nous savons de voir que les amis passent pour la papa Ndiaba. Mais bien aimé, pour la famille, pour ceux qui mikema na bino ezala na kimia. Liwa ko yeme maboke senite. Na sina kenda na famille moko boye. Dans kaka makambo ezosala frère wana azalaki bien na bana oyo ya mowei très bien mais azalaki nebe ntango kaka likama eye eza na baparcele moko nokola bango ati kosoma kote ya kingasani kuna tobengaka sele komolete kuna donc babenga soki buma bakote wana Boum. Boum. Alors, il y a le milliard qui récupéré ma parcelle. Maman, il faut discuter. Donc, on a la bonne moyen, on a eu Achanda, ma personne du Canada, Achanda, Congo, dans nos parties à Congo, on a là-bas. Pour des futilités. Bien aimé, donc où est la ville pour un athéantina? Où est la copie qui s'abonne au Moïnayo? Où est la connecte à la Moïnayo? Yango na sengi na libota kinyeza na bino liwako yeme mabokabwanite liwako yeme mapelate liwako yeme mayikiyikite kaseza la moyen ya koneto la nzambe
po ete ye moto apesaki biso papa ndiala ye moko moto asepeli te azwa molimo na ye tika nzambe apambola maloba oyo amen eka maboko ya moto aza na kongo apena sepela eka maboko lilola ete yesu mpe asepela amen. Amen. Nous sommes là. Papa, nous sommes tout. Bénissa, Bissovadeo, Suta Bissor, Yesu, pour nous accompagner à ce Yesu. Amen. Alléluia. Nous sommes très courts, s'il vous plaît. Il y a des balles. Il y a des personnes qui ont donc c'est pareil, il va sur le plan spirituel, parce que s'il vous plaît, tout ça va mal. Alors ça, après je vais vous passer. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 39, avec le bête Soki Mouba Yakoufi, voici à l'ongoué na sena bohungu ya libala. Papa Koufi, maman à l'ongoué na sena bohungu ya libala. En d'autres termes, maman commis libre. Amenez mon moyen. Ndenge ya kokata na sena motema na ye. Kambo tobalisaka tolobaka boye. Tobalisi bino na tamu na bisengo pe na tamu ya mawa. Movanda. Donc, il fallait intervenir dans la vie de Mino. Soit il voit et Cabolino, soit nous sommes allés sur le ciel. Ma carte nous en encore, et ça nous sommes allés sur les alcobélés, Nini, il voit. Mokoto kosena violence kobelema kosibioso komina nzambe te komodela mpona mama mono kwisa finamarage sukula Sakandi, Putin. Yo, le moins nous sommes matière. Eh gars, comment? Allô, dis ça. Matière. Osamble le mokoti. Osembo le mokolo na kuya. Na molimo. Okabola mama na papa oesi kowa. Makomi lobiete. Lisanga lisa lisusude. Na mawe na batolo mawe. Mama atikana na kimia. Akoba kogokola biso bana. Mama atambola pe alonga.
akokisa bambula oyo laka ye tosambeli bongo na kombo na Nzambe Tata na kombo na Yesu Kristo lisanga na wewe mo santu zwa kimia pe olonga na sena mokili oyo. Amen. Bana nyonso na nyonso koye nyonso awa bandeko oyo nyonso papa oti oyai sokola basi bana uleka mokilo uleka kuso osembole baninga epayozali yuwa epesaka pasi na nzoto metosengi na yo te Nzambe bango batikala ini batikala lisanga na bango na babwete basusu ko bakufi nano te baza na mokoli elongo na bandeko ya famille mobimba tata mosantu obatela bango na nzela bakotambola olongisa bango na se na mokili oyo bapostala bango oyo ya malamu ekokisama bazala ndakisa ya libota oba kosala esimba pe elonga le mosantu atambolisa bango pesa bango kimia oba bongisi na nzela na Yesu Kristo mokonzi na biso lisanga na malimo mosantu. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci. Bila budi. Ah, jawab dulu ya. Ah, aku tahu. Bila budi. Todos se lo vamos. Todos se lo vamos. L'homme, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba te belé oyo babika déjà oyo basala.
nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse po abikisi nga na malade estomac na banda ko souffrir mingi na estomac ezaki soki ekangi nga nazolala te ezosala pasi tina mokongo moto ezobima ngai kolia madesu pasi babilo mosusu kolia yango très difficile depuis papa Moïse abondela mpo na ngai nazwa kimia nzambe ya papa Moïse asaleli ngai minene abikisi nga na estomac namelaka lisu pantomètre te nabwaka bapantomètre. Merci Jésus, nzamba pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mkolo compagnon Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont locaté. Docteur Baibisanga Eko Yokate. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko Yokate. Moi, je peux la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga kombo mwana na nga liboso kombo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika pour fait. My God. Nazo zela bino nyonso tout na moto. Comment papa Lopango, maman Lopango, na Toronto City, bango ba télévision ba terrain qui toko na Maluku. 20 sur 20 na $4,000 à pas mokomi papa Lopango, komi maman Lopango. Ah, tu as la concession Toronto City. Tu as la commune à Maluku, na ville province de Kinshasa. La République démocratique du Congo. Et c'est une concession Toronto City. Et après avoir fait ça, il y a des types surtout. Il y a immobilier, foncier et tout. Là, il y a géo. Localisation tout pour quelqu'un pour pouvoir la situation. Concession est bandit et si vous avez ma borne Oyo à deux entrées, raccourci à Makolo, na entrée Oyo, il y a Mutuka. Donc, raccourci à Makolo, c'est-à-dire à 15 minutes, vous êtes déjà dans Makada. Oya Moulaï, c'est juste pour dévier, pour que les ailes soient fiables, c'est un peu ça. Dans la situation, surtout, nous avons les avenues, les grandes avenues de 8 mètres. Et des directions plutôt de 8 mètres et les avenues de 7 mètres. Alors que la parcelle dans Zali, il y a 20 mètres sur 20 ou bien 400 mètres carrés. Voilà. Du fait que nous sommes juste à l'entrée, nous sommes National Cameraman pour que tu visites nous surtout. La réalité, vous voyez, les bornes sont là, les bornes cadastrales, et puis tu peux visiter nous surtout parce que c'est quelque chose à Moulaï. C'est quelque chose à Mounen est tellement facile. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formi na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté, il y a loyer parce que tozo foutela
et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili, bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16. Numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga Yesu Yesu salilanga Yesu Yesu Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombamba na yo Yesu. Kombamba. Tirobo. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo. Napena tato na bonsambe na yo Yesu bato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo. Na ye na babasi na nga libosa bozambe na yo na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu salela nga Yesu Yesu bundela nga Yesu Yesu Undelanga Yesu Yesu Undelanga yo Undelanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga Yesu Yesu Longisanga yo Longisanga Yesu Yesu Nale bibia bisenga senga sanga lole Nale bibia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai
Yesu moko nini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai nalebi mpe bisengasenga nzambe alonda ye lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu Yesu lokota ngai Yesu kotika ngai te lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Yeso Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga lisa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Alléluia Chilo Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yembezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yembezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele Sala ngombe Syndicat que Dieu vous bénisse Samba pambola